pamba te kamera ye kaka sikoyo olobaki na tongo tozalaki te bo baimpression na yo na ndenge oyaki na groupe nyonso ya Saint Denis okozongela biso yango pamba te tata ya kamera azalaki te. Merci papa pasteur, ya solo baimpression ezali positive totondi na esengo mingi ndenge nalobaki mokolo kuna aza repa ya tata nzambe kozalaka te papa asengaki mosala yango wana bana na bino kuna na poto tata ntango asengi eloko na mwana mwana kopesaka yango nde toyaki kotika radio. Na nsima na yango olobaki na ntongo makambo ndenge yiki ekomi na mokili mobima mama yesu andakisa kukwe toli kitoko opesaki ya oui yiki ekomi na kati na mokili me tokoki na biso kobanga te pamba te tozalaki prévenu batata balingaki biso mingi posa na bango ete biso banso tobikisama tomoni yiki na kati na mokili pe na kati na lingomba ekoki kokamusa biso te kasi biso nde tozala bana mayele tozala na bobangi ya nzambe po nyonso kopesamela biso na ntango wana soki tolandi kaka bolingo mibeko batikelaki biso tozala liloba moko wana nde tosepelisi tata nzambe ye pa kosepelisa biso. mamozala liloba ya suka okoloba na biso bambuta bamama bajene batata ya mokili mobimba awa oya awa oliozoka lisusu na poto bana motikela biso ma conseil moko oyo tokoki kosala ya solo ka mwa conseil nakoki kopesa bino batambolisi surtout encadrement spirituel fo toteya bana na biso tozala pe na liloba moko tobanga oyo tata nzambe azali kopekisa toteya surtout bajeune po wana nde ezali mosala ya batambolisi po soki tozali koteya bango ndenge mpe batikela biso basoire na bandi mpona encadrement spirituel ekozala na biso facile. liloba nini asuka okoloba na papa simo po amba te na ntango bozalaki bana mike boza koswana mingi besiko okoloba na nini pungili nzwambi yakileke kalikona voilà ya solo kasi na bomwana bana nyonso tu baswanaka babundaka tozali bana tata moko mama moko sikoyo nde tokoli soki tokolaka te mbele bomoni ngai awa te me lokola tokoli po tokoli ndako moko ndenge balobaka na Kikongo nsinga kanda ninga kakuninga kansika utabukako ebuyani tata kimbangu mono mama mwili batata na biso bakumisaki biso mingi ye mokolo kimbangu ngai mwilu bamwilu pe bazami balete to misato yango wana nde omoni toye kokutana na mboko oyo bisika makambo nyonso twekangamaka toye po tofungola yango po satana kufa soni. papa kina obolobi bone papa pamba te olingi ozonga na mama mwi na kombo ya tata mwana pe molimo santo mama asili koloba nyonso ndenge papa ntango nyonso touti na kisasa toke na mbanza nsanda toye awa liloba na ye kaka bolingo nalingi koajoute quelque chose na maloba mama alobi na motuna otuni na ndenge ya développe ete bouleversement ekoti na kati mokili mpe na kati ya lingomba ngai ezali analyse na ngai propre en tant que pasteur parce que ndenge mama uti koloba tozalaki prévenu papa molongo diangi na kutima alobaka yango ete na ntango ekoya dans les jours à venir le monde connaîtra un bouleversement l'église aussi c'est-à-dire que bouleversement ekozala na makati mokili ozokomona na États-Unis baza kolala supongi te la guerre d'Irak au Japon sotel na Europe calcul moto makasi ezokoboma bato nzambe eza kotumama totali ya lingomba yiki ekoti ngai nalobi que c'est un mal nécessaire parce que liloba ya nzambe ezali une prophétie elekaka te soki ekomi nde nzambe abongisi nsima parce qu'on dit après la pluie c'est du beau temps. Je dis que likambo ezosama na kati ya ndako ya nzambe ezali mal nécessaire parce que mwana nga moko alotaka ndoto likambo yango
tangu amoni mokolo papa Diangenda kufaka na le 8 juillet 92 ye na tongo nango na butu na le 7 aloti ndoto bazalaki mibale balali ndako moko mpe baloti ndoto moko bato mibale balali ndako moko moto na mbeto na ye mpe baloti ndoto moko baloti papa Mfumolongo wana nano akufi te la veille papa Mfumolongo azali na kati na cercueil akufi mpe papa Mfumolongo mosusu atelemi liboso ya cercueil wana atuni mwana yo moni nini mwana alobi na moni yo na kati na cercueil abi oui parce que na kati na cercueil ça frappe tout le monde bato nyonso omonaka naza na kati na cercueil mais oyo na telemi nazali vivant bato baza komona ngai te sini oyo nasali oyo navandi na cercueil mpe na telemi elingi kolakise te les faux et les vrais kimbongistes na mikolo eza koya bakoyebana est ce que bokabono ekoti toyebi na bavrai na bafaux kimbongiste te mpo na ngai siko tomoni moninga nanga azaki pembeni namoni oh mais yo konzoki azaka vrai akomi faux tomoni yango donc c'est un mal nécessaire ezali une période oyo ete nzambe alingi alakisa ete na kati na biso nsololo moke ye banani ya malamu na malamu ya mabe na sisi boye nakoma tata mwana mpe molimo santo Wana papa tout seigneur tout honneur papa mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani bana na ya pare bazozonga na ebite liloba nino koloba na bango na tina ya misala na tina ya situation spirituelle oyo ko déranger mokili mobimba papa ya mari asi alobi makambo mingi ta Paul alobi makambo ebele koya na bango epesi esengo pamba te na molimo bapapa bazali partout me na bonzoto ndenge bapapa balobaki na bango ete bosombela nga radio yango baye kotikao soki tosengi na bango bazonga nsima te tokende se liboso na misala oyo tondemelaki tata nzambe nao baye nao batikali kuna napesi bango merci mpe tomipesa mingi pamba te bilaka nde eza kozela soki topesi na misala oyo toza nango ye ntwa tata ye ntwa mama mpe etela dekedeke merci mingi papa mpe na bana mosusu baza na bapei mosusu na poto recommandation nini okoki kopesa bango na ndenge Saint Denis aza kosala papa soko basangani esika moko nakanisi makambo okenda vitesse papa oui elemo musika osukulanga nleleko voluseko lemo me mingi vo mikutakane saluki monekene yango kana lobi na bango merci beaucoup papa okay papa lingo tindika ngo bakende so foto bosano tindika Sur feu.